Tindika télévision. Papi Kamwasi, ya Fachi, ya Béton, ya Mende, ya Béton. Yeyo, naza ya bino, nazui ba réclamation na bino. Souci oyo wapi ya komona Papi Kamwasi. Souci oyo wapi ya koyoka Mende ya Béton. Voilà, vous comprendre, donc nous sommes au four et au moulin au même moment. Donc, tout travailler dans le compte, il y a l'État congolais, tout travailler dans le compte personnel, famille et tout, tout travailler dans le compte, il y a parti UDPS, et c'est vrai. Pour ça, les commis moi est belé, mais la couboua qui s'habille noté. Bouleli trop, bozo mon angate, nazolo bate, actualité belé, na sangisi nyonso. Plutôt sur l'ensemble. Analyse, remarque, reproche, témoignage, soutien. Bon souffrir, que tout sur la moi est belé de l'eau, mais trop comme à 1h parce que vous lemba. Tout excès nuit. N'a pas ça la nuance surtout ça là. À 45 minutes, il y a sur tout comme à 1h. Mais c'est lié à l'actualité, c'est lié à ma préoccupation besoin d'ango dans ma camaison de Kanamboka. Ba déclaration ba tumususu. Bref, marabout belé. Tobandi. Hyper kit. Les coffee. Il y a ba boxer ou ba beta rango na se et mati likolo. Hyper kit et beti nani. Hyper kit et beti kolonango. Comment? Je vais expliquer. Nani abengi sénateur à vie héros vivant. Toyoki na ba réseaux sociaux ba komi ba lakisi biso ba image kende kona biso mu Congo kisombe. Alobi abengi sénateur à vie héros vivant. On en parlera. Retour, il y a le gouverneur Mibale, il y a Kinkonga. Kinkonga, il y a ici Bolumbu. Bazong ici Bango, na Moussala. Togo solo là. Ancien président ou ex-président, actuellement sénateur à vie, ba moni na ba moto na ba camarade na ye bazo tambola na Mwanda et comme polémique toujours solo là des fois au matumona allié pau vrai ou fausse information dans cette émission. Yokason Moulouba Akepoto Pasteur Gili Akendagate na l'autre c'est qui encore Abe Chole Akendagate ba bengani ba on a permanence libanda po ba ba lubate et bon on a montagne na wuti poto le bien monter toujours solo là. José Makila à lobby. Mende à répondre. Il y a Béton. Hein? Proche, il y a Fachi à quelle prison Makala. Tout cela. Dossier il y a Barwandé. Et si la raté na Congo. Barwandé basali boye. Président Félix veut coopérer na Barwandé. Tout cela. Kasangulu e indaki mabe na kobombela binote lobby actualité daki mibale Congo central et battre record en actualité, c'est-à-dire
sénateur na bamoto na Mwanda, Augustin Kabuya papa 70% na Kasangulu, na clôture ya fête de la base, initié, coordonné, préparé, organisé par votre humble présentateur ou animateur de cette émission, Papi Kamwasi Georges. Moi na ya Mukongo, ne Congo ya solo, Koko ya Père Boka, oya sala hymne national. Tobengaka debout congolais, mais dans la congolaise. Et puis, la zaïroise. Koko nanga. Koko nanga mtasala nzembo, soke beti, chef de l'état Telemi. Alors, tambolati. Donc, biso, to Telemi saraba konzi. Nala Koko ya Père Boka. Futila na Wembu, Luvila nanga clan. Yangoana. Depuis secrétaire général à IDPS a commis secrétaire général, non à côté Congo central té. Implantation ya parti et bandi. Ngai ka ko bozo mona na longoli na kisasa na pikoli CG Kabuya, na même na Congo central. Budget na kolobati. Mais na sera rabo soutenir ngai, so bozo tala nga bona misu, bolingi IDPS té parce que do singa ba moyen. Na pesa bino idée na komi pembeni ya $10,000 pour réaliser Venime Salami kuna. Pembeni ya $10,000 américains. Et outi na poche en collaboration na quelqu'un ne Congo ou na le bakaka carrément c'est un certain Niati Londa qui m'a aidé. Tout ça la masolo, tout ça la Kazangulu. Kalati. Côté pe bande kona biso ya mort et enterré, oui bangoti. Remise et reprise, on a confirmé ça malelo entre Ndeko Jean-Pierre na Muzitu. Vraiment, il y a 3 mois. Donc, il faut que c'est mort et enterré. Donc, pendant que ça mon konzia, 3 mois, remise et reprise. 3 mois, remise et reprise. Donc, 3 mois pendant le cimetière. Tout bandi sikoyo. Hyperkits. Bota la biso na tindika. Tu dois réfléchir, tu dois me coller, tu dois pas m'inquiéter. Sali likita na Congo central. Moi je savais que Kosimba te. Pourquoi? Bakena kisantu bakena ça la réunion que babeta ba hyperkit contre coalition, contre Fachi, contre Kaboun, contre Kabuya. Mais moi je savais que Kosimba te. Bakimi kinga kati po bike kuna moko soki noko mota tomboki keba yaka koto ba plein bimi alati bagan. Parce que il pere ki te uta rande kuna. O bazwa la yebi. Si ko bakimi kuna to ke na gisante po kuna quand même il pere ki te bimati. Bakena kisantu basali ba radio ba préparer ba coup. Ngana be Kosimba te parce que déjà Kolo Mabele, excusez-moi, voilà. Kolo Mabele, c'est papa Simon Kimbangu. Tekedi Nima, ezali loka mutu ba loki. Ce qui maman na pesio Mukongo. Ta pesio Simaro, Masia. Oh bébé, est-ce que vous comprenez? Ce bébé qui va teke di nima ou va teke di nima, on a qu'une tande, teke di nima, ku teke di nima.
Nima, en fait, c'est le derrière. Ce qui maman a sali yo boy, au samboy. Bango ba koti. Na Congo central, papa Simon Kimbangu a pesi bango mu Congo aye pas fachi. Est-ce que vous comprendre message? Ça dit papa Simon Kimbangu. Alors qui bango déjà? Fallait assister à Yamba bango. Si bango sa réunion, papa Simon Kimbangu a préféré qu'on y a la fachi na Kinshasa. A tikeli bango Congo central pour aller payer le rezati. Nana yeba kike et l'autre ko la maté. Papa Simon Kimbangu a tiki bango kuna. Ya bimina ye Kinshasa aye ko sura na béton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autorité morale na bango yakate, aye. Fomo na bambote, mutakauki lokola likala. Omzuzu. Nzoka sénateur azana posa makambo wana ti. Bapesi ye kiti ya kibokozi papa Vandawa. Yoni autorité morale na biso. Vandawa kiti yango asundula no kiti wana. 1-0 iperekita liboso yango wana. Baba musala ke nzela le kapo akene ko vanda place yango a changer nzela. Deuxième iperekiti. A l'église si on va quitter comme monsieur tout le monde. Akeva naye et pas batunios. Alors conclusion na bango ba ebdalaki si ba bitana to yokani. Motion de boy na boy. Motion de boy na boy. Révocation de monsieur Foulane. Attaque nocturne de monsieur Boye. Attaque contre le groupe de boy na boy. Sénateur a vu atanga. Ah. Ndeba décision boyela ki ayango. Ndeba makambo ko sola ayango. Laissez ça. Laissez ça. Bosenga paix pour la coalition oyo. Kimia ezala. Boyebite oyo tala. Toi tu perkite hein boyoka. Élection ça na Congo, na RDC. Sénateur a solina batunaye. Si bango yo shada ina moni problème to koleka. Na moni vraiment un avantage parce que ya Zambila, faut boyeba ko bi soda même commandant hein, ado ba soda na sima. Boke bona front. Oso boni danger que to aussi la awa. Oko yebisa jamais ba soda na que to aussi la. Oko démoraliser bango ba ko bomana yo moko nan. Pour terrer baby au côté on a embuscade. Il faut que tu esprit de ce que rapidement que nous gagner. Il y a pas besoin de malgré batanga ba qui va za peta 15 te malonga mais azaka na besoin na bango. Par contre kala payer mokoti. Ayebisi bango yo shada yo no gagner. Mais na nenga kunda na batware azo sur la paix na béton. Avec si béton na outo mona ba résultat nyonso nanga la kisinga parce que nanga yelanga ba résultat exact nanga yela kisi batangi amodi maki limité est gagné, béton a gagné. Avec c'est mon cher publier yango ndenge zaleli entre temps si chada ikuna yo pe bana ko fêter aujourd'hui ma président. Ndé baba qui est nommé, mettez-moi. Abi bana déjà dans votre maître yo. Babandi feti. Banzema qui soit les bandits. Ou Mungu baba. Donc et bandit déjà. Ah! Bayo raboye. Hyperkit. Bazo hyperkit kala. Auto hyperkit. Voilà. Bon, nous avons ce qu'il y a véritable dans le Congo central. Nous, comme notre bango, sénateur bango, tikanabino, oyo yangote. Nous voulons la paix. C'est ça sa vie. Aligné dans la libre. Azwa mon pepe. Atala bilanga na ye. Atala bangombe na ye. Atala kabana na ye. Parce qu'il y a une autre vie. Après vie, oyo dans la présidence de la République. L'isolo, histoire,
lisaponge nang na beta lisapo oyo te na beta lisolo oyo te na beta na bino lelo ezalaki mukolo moko sénateur a vu ayako rendre Fachi visite privée na ndako na ye pour nous seulement makoloba na bémission te mais toi yebisaka bino quand même oyo bomoni ke po bato mingi bako comprendre te ayako rendre Fachi Beton visite na ndako Mama Denise alambi mbisi ya mai moi lituma moi pondu moi yo kana ndaka président ngi baliaka loko la fête mikolo nyonso eza nango normal poda ala na niveau likolo sénateur Alei biloko ya Mama Denise eska ba konzi babela ka moi Jack Daniel pe zanga raté moi Jack pe bimi na suka eloko boleka ina kati na kolobango te mais na suka sénateur alinga kende ayebisi Fachi boy bolanda bango bazalaka te bachada bazalaka te ayebisi boy Beton ngana kei merci na réception mais ngana kei ko la monsieur tout le monde na kimia nyonso na ke golala mais yo tutikali na pasi ole kabwe wa ozonga boy wa metala ngai na boboto na ke golala ba charge ya Congo na tikela yo pour comprendre bon ba ke loba ke 2023 azozonga qui vous a dit ça noko apemande kutukope mona notambola wana il est à l'aise ba moto wana mec la Johnny Hallyday azana yo na pepele ambetolo adosala ba selfie vi alingi yango wana alors bato e bato c'est tout ça là bato le classe vi à CPI maman papa na vi à CPI kangala machine de guedo grand kanga na wapi da malam siko bilimoya motion de censure motion de démolition motion de akoboya bino ha yango bozomona vi azo sepela nango yango wana botika kolukela ye ba problème mutu azo protéger ye na esprit ya bien eza Beton soki babimisi mobulu ba réunion wana ya nzimwaka bokoya kolukela ba problème bato bakufa awa mobulu ezonga boyeba ke bomozwa sénateur avi botiana ba problème alingi makambo wana te bomoni sikoyo ndenge esuki alors na yango eloko esalami te na kisanto epi biso bana bakoko ya bapere boka toza tolokaki deja bareunion wana yango touti Kasangulu yango nazwi CG na meme na Kasangulu touti tokombola Kasangulu na ndeko na nga Luyeye to memaki ba kombo ba makasu ba nsamba to sali bokoko na biso ya ba Congo to nettoyer ba réunion machiavélique contre la RDC na Congo central pour na Congo central bu soto simbarate et surtout ce moleki maya inkisi boye ba election mingi ba ke ba éviter maya inkisi la kisi ba koko na biso ba utaka na royaume Congo babikeko bakisi nyonso bazalaka nango babwakaka ngo na nzadi inkisi na maya inkisi wana maya inkisi laksi nzadi bagete dengi minkisi so boye bagate donc ba fétiche oyo bakoko na so utaka na royaume Congo tant bakomaki wana babwakaki bakisi nyonso wana donc so on leki déjà nzadi inkisi wana fini donc ba réunion so bakelo sala kuna esimbité
et comme le orchestre oyo le marquis de maison mère basala orchestre na poto tango bayaki balekira aéroport wa oyo akena ndako na ye mutu na mutu akomi leader Bill Clinton oh nga na leader fo baluka nga Ferre nga pe na leader baluka nga JDT nga pe na leader fo babenga nga orchestre panzana te et panzana voilà c'est fini donc ndenge balakaki kuna nga na yebeke esili et puis tosengaki bakoko na biso baboma réunion wana et puis esimbiti yango tokendaki kobalaye kopurifier Congo central na ye moko papa 70% Augustin Kabuya topesi kombo kitalatala ya mokonzi. Regardez ce qui a été l'événement, la clôture de la fête de la base, initiée, coordonnée par Papi Kamwasi, avec la complicité de ce qu'on appelle Papa Nazero, Touron avec des oreilles. Nano abotite tilelo. Tindika bangodi. Deuxième. Ligue, ça fait un papier. Oyo basale la kaiwana bisoyi de pes tobundi contre l'injustice pendant 37 ans. Yango naza ko interpeller bino boyo. Bino bande konanga bane Congo. Bozana bato amayele ebele parmi vous. Il faut nous accompagner pour toi arracher Tatouana et à la célébrer avec pompe au même titre que les 16 et les 17 janvier Namboka Nabiso. Tu okani manam? Boyebi makamususu biso mokonde tomi komplika kaka pamba. Ngana ebi peuple Mukongo azala conflictualité. Je ne le dis pas puisque je suis devant vous. Nalobela kangome bande konabino musoba yaka kotala ngana biro nanga. Soki na yoki likambo eza entre le ne Congo na ebaka ke mbuma mabe koti na kati ke ko poser bango. Ba Congo baza ba conflictualité. Na yebi yango je sais de quoi je parle. Mais boyede batu oyo bozana bango awa comme bakonzi na bino boyede bango bo collaborer na bango bo pesaka bango information ya solo ezala ba information à règlement de compte te aux assure na likambo yo za koloba ou expliquer ngo au pesina ba détail ceux qui ba ke place wana bazu solution na likambo wana tango bazolo ba même que
insécurité za na Kasangulu. Admettons même que bato ba. Merci. Papa na zéro. Boyoki CG Augustin Kabuya Makama lobby. CG à lobby. Injustice. Comment expliquer ton fête anniversaire, ton fait disparition, il y a un musée na Lumumba. Mais ton fait disparition, il y a Kasavubu. Et pourtant, Kasavubu mutasenga ki babimisa Lumumba na prison pour na détournement ya mbongo ya masanga. Akene ko participer na table ronde. Bazwa Kasavubu balinga bachana fulu. To fetaka Lumumba, to fetaka musée, Kasavubu le premier président, to fetaka liwana été. To zala beni ndenge nini. Namoni, omoni makamone zalaka. CG à côté Congo central, MPV ya bakoko e côté lié, un temps aboni ko réclamer ba droit ya Kasavubu. Bomoni ndenge zalaka. Sikoyo na régime oyo ya Fachi, neto ko fêter anniversaire ya premier afeliwaya premier président du Congo. Oyo za maboko pembe lokola Fachi. Aibate, abomate, akosate. Deuxième point, toko la Moussa Sikoyo ba véracité ya histoire ya Congo ba kosibiso trop. Ou la indépendance, il y a eu match Mikado na vita ba beta ki match. Ba sangani na ba combattant ya Abako en colère pour ba reporter meeting. Nde sali ke mobule bimi mama indépendance e bandi. Ba match beta maka mingi na après midi ba 15h. Makambo ya indépendance salamaka na moi elaki na tongo bato yake mitingi na tongo bazui ba kole makama match na bako pala saka bako ezalaki faible baki capable te ya kosenga indépendance soki ezalaki makambo ya match pourquoi tango eyindaki balukaki ba président vita te président Mikado te Mundele alukaka kaka Kasavubu pourquoi balukaki bata vita te balukaki batu ya Mikado te. Faut pas camper parce qu'ils vont pas participer à l'événement. La fausse information montée pour distraire, déformer la vraie information. Montée de toutes pièces. Et tu dénoncer yango, faut pas n'amboka batanga vraie histoire. Ba livre sur comment tu tumbango. Faut histoire à bien et ya batu ba yeba makambo elekaki. Et voilà, mpeve ya bakoko et côté Augustin Kabuya bimisi makamboa. Boko yeba kingotolo Antoine azalaki nani, Nzeza Landu azalaki nani. Au fur et à mesure. Merci na CG Augustin Kabuya ngo honoré Kamwasi papi ondimi ko longwa Kinshasa oye na invitation nanga, je suis infiniment reconnaissant. Na titre na yo na niveau na yo au lobby na la tindika pour préférer ko toujours tindika. Merci en tout cas CG papa 70%. Sikoyo tokoti makambuya ba gouverneur oyo bazongi na Congo central parce que c'est lié na masolo Congo central. Nsoni Bolumbu libanda na ba téléphone na batu en principe batu ba ko zonga na musalati. Siko ba marche bandi, donc ba besoin se préparer pour la marche. Et ça dit ko ça soni. Donc à chaque fois on la gouverneur na télévision, et ta besoin na ba plan. Besoin na kinkonga. Donc vous avez botalier, mutasomi méga atelier moteur. Est-ce que ça a un sens? Ça, c'est pour humilier les Né-Congo. Ministre intérieur, pardon.
Ndeko Kankonde. Mais au revoir. Ça, c'est pour humilier les Nekongo. Et Simbati. Bah, marche bandi. Bon revoir, Makamouana. Alors, Mami Miazonga. Voilà, en tout cas, Mami Miazonga. Et Congo central, il y a sur la valeur. Wana is à la rate. Donc, vraiment, tu vois, Makamouana. So on est contre réhabilitation, il y a des gouverneurs wana et ils ont sonné pour nabiso. On a point de vue nanga, il a point de vue pour Congo nyoso. En tout cas, soit tu vas démissionner et Simbati et les katé. To zo ba car out nous ça la marche kuna na Matadi et Simbati. Voilà. Yves Kisombe a bengi sénateur à vie héros vivant. Il a point de vue na mais la personne n'est pas dans Congo. Parce que héros aza mutako sakana Haïti. Trop bien on biso ba Congo. To jouer le côté il a 18 ans à pouvoir eux. Matadi comme KO ba bateau ezate pour comme sécheresse pour comme privé. Ce qui y a nani pour comme privé. Ils ont raté, on a Matadi te. Matadi zalaki bande boy skizenga. Bande ko biso basi balinga, basala couple na bango musana na bango boyebi. Bakolongwa ki sasa bakesa la couple na Matadi. Ba mindele ba nini donc c'est la outil pe couple na Matadi azongi, bo sentir que ser a outil boulot na ye. Trop condamné bango te et la boulot na bango. Mais Matadi beba. On a tout dans le Congo central. On a pétrole, on a Boma, comme port, on a Matadi, comme port, on a courant, barrage à Mouné en Afrique, on a or, on a forêt de Mayombe, péage, frontière à Loufou. Tout ça, on a bloc belé dans le Congo central. Mais bon, tu as bloc nous on a Ndamboyo, na réalité à Congo central. If qui sont dans mon Congo keba Mikolo m'a comme ça là ba punition spirituelle comme go kweya keba ba koko ba ko intervenir mystiquement au rozanga kota ko samba pour ba koko ba comme na kanda. Voilà dans l'équipe kaka on doit appeler Europa na yo côté nanga aza eroti. Bon, ba propos José Makila, bobo sangsara José Makila na lisanga bonganga. Donc bon dans l'idéologie, ala musala akumisi. Musala ezate aboyi. To sala nini? Facha sala nini? Voilà. Na bete no solo sénateur alobini na kenanga ndaku ki kolala. Yo tikali okene boy wa ozonga boy wa donc vie à Monique ya kitoko vie à la ngolelo ndo tamula na yewana alobile boy ya bosa ba réunion o to sala boy simbate sénateur dans na PPL yanga bi coalition et continuer na ninga bien ochanase yango moni CG kabu ya misiri bango bible donc coalition maramutu motembe pelaki wana chanase bondi melanga makambe mseki binoke mabala ya matata er moko yango et umela mutayemba ngo rochero. Voilà. Fachi balobi akangi sindeko na ye akangi proche na ye batie na prison botala katindika banda kala premier discours ya chef de l'état izaki na famille na ye ngam na filma ngo na lakisa bino ngo boluka ngo na tindika alo bagani bato ali boso na kokangina ba propre membre ya famille nanga. Un homme averti à vos deux. Alors baga déjà ti yo ta pire Fachi oyebi ke Fachi banguna baza kili ya sungi yoti azuyo atio na musala par rapport à ba compétence na yo mais yo pe sunga ye ba rumeur déjà ba détournement ba 15 millions ba ni elo ba mara déjà
Yo sikoyo ye. Donc là vous voulez enterrer Fachi ou quoi? Non. Fachi au côté là yo te okende. Quand tu es là bien donc exemple à suivre. Sikoyo meka et combien laquelle alors pas déjà. Aroben un peu pépé avec grand caméra. Tu as donc compte à kuna to filmer. Boy des présidents. Faute ko sala ya nani na makambo yo. Oh etikale ko sala matin na régime qui a 18 ans. Oh non soit yibi azotambola l'aise na kin. Bon bonne différence yango yo. Ba réunion la famille a fait comme salam. Mais pourquoi Fachi a fait ça? Après bataille non, Fachi a raison. Biso bande ko na photo aider ya réussi na mandana Monsieur dit biso mo to bongo sala ke Fachi a échoué. Tu exposer de kona biso. Tu veux ici ba projet na Donc Fachi a réalisé ba promesse na Au quoi ina mbeba, ozala mwana na ozala ndeko na pour l'intérêt général, allez en quarantaine. Kene ko pema. Sikoyo awa Fachi bandiko kanga sikoyo bandeko na mo. E bongo yo sikoyo outi na katako kombe o lekisa mwa boyi soki ba récupérer yo et salamate na bato elekiao bato to ba fa kwa bomona bango ba rouler carrosse boa vida fini la récréation. Au détourné, on te récupère en quarantaine. Kunsi Yavala. Kota. Exemple à suivre. Alors, montez la vidéo. Non, on a la vidéo. Fachi a ça déjà. On a bino na bande konanga. Biologique. Bino na okanga. Shikoyo yo. Ozande kwa Fachi te. Famille mokote. Iba Naliki dossier ya Barwandais toki no sukisa le Kambutu na Congo Barwandais bozomona Barwandais partout basoda Rwandais bakoti Barwandais place boy matin midi soir oh facha collaborer na Barwandais Barwandais ba problème ya Congo problème ba Rwandais bani leloti directeur ya cabinet ya maréchal Mobutu Rwandais directeur ya cabinet ya chef de l'état Zaïrois Rwandais Bisengi vous bien Tolo Baskoni. Donc c'est que y a pas comme kamwana tout ateke teke bande ko na ye comme passoire Mobutu muta pesa autorisation wana mtabanda. Maintenant vous voyez des Rwandais partout surtout à Pareko bazairwa kuna bamuna ba Rwandais partout bon ça là qui Mobutu mutagina ba Rwandais Mobutu muta directeur ya cabinet Munyangora. Ça, c'est vendre le pays. Si vous avez Yango Yodogolanda, maréchal. Alors, Bazaïrois, taisez-vous dit. Mobutu, Bino n'est pas responsable de Makamuto et Barwandais. Bino. Vous avez attaqué Fachi, vous avez attaqué Boina Congo, ou Boina. Bino. History non change. Histoire est changera. Tout pas histoire, va changera yangote. Voilà. Des fois, à Koufite, fausse information. Des fois, dans la Kinshasa, Moutou à Koufi, ou à Koufi na Kenya. Bazo bosa na Kenya, Kinshasa bana kalanga, mais nous voyons l'aéroport na Fumu Sabata. Bobosani.
Donc, fausse information. Je crois que Sololi et Koki, tout excès nuit. Chaque chose a son temps. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Je voudrais dire, l'heure, c'est l'heure. Merci. Na Batutu balingaka tindika en général, Papi Kamwasi en particulier, mende ya fachi yo eko changer ti. Bolelanga ngape na lela bino. Bo mankaki ngai ngape na mankaki bino po tozalaki na masolo fallait fatna ni CG Augustin Kabuya kita Congo Central ke zo MPV ya bakoko na biso ba père Boka ba Mbuta Kingotolo ba Nzeza Nlandu ba Mbuta Nkasa il fallait kaka pour a commis secrétaire général à parti au pouvoir faut abandonner la moto ya ba Congo esika bokonzi ya Congo ebanda yango na memaki na memie CG yaka ado peser mais milembisi pourquoi tu Congo Central tout ça les cérémonie fait tout ça là et simbi déjà merci maman Angèle na États-Unis Mpumbu je crois tu as massacré comme on a eu sorry merci na Christophe Niati Londa oui a chenga maboko pour te réaliser le koyo t'as budget et le ko wana beti to comme pemene ba 10 000 balles et ça blague. Merci à Roger Mutombo en séjour à Kinshasa. Marie Meta Mosakoli Azoya. Na bosane loko moko bolimbisanga sorry ezali li solo ya Yokason. Yokason a voyagé na ba relation na ye rien à voir na secrétaire général Augustin Kabuya. Ningi ba lobi keno ba favoriser ba luba batiki pasteur Gili batiki Chole pour passer ba luba te bongo ngaye oyo na uti Panama na uti Belgique na mati 4 avions na voyage moko na mati na TGV na mati na ba train urbain na voyage moko na moni Bill Gates na filmé président Macron président français na va mulubate na muntandu koko ya père Boka Zimpasi botika ba polémique wana ezana sens tezangatina nga muntandu na faire déplacer secrétaire général à IDPS tina Congo Central fala boya pe azela un muluba abengisa mutabengana na poto d'abord azali Mongo Mungala auti na IDPS Mongo amemi muntandu amemi pe muluba moni IDPS nengeza botala vous comprenez secrétaire général adjoint à IDPS chargé à finance Mongo ndekwa bokechu a comme ministre de la santé première nomination na cabinet na ye atie muluba moko atie muntando moko voyage à poto amemi mukongo moko muluba moko iye mungala uzobona te Yokason akena makambo na ye pasteur Gilipe akuvoyage so kitana ye koki bino na poto so ngobengisa mutu prise en charge garantie sengi visa moi katuku bianza compte vimba ba moni ke mutako kima te awozonga biso yo to kimite to zongi na biso po betzanga mbongo zana beton ko kufate merci émission en tout cas ici cette fois-ci to kutani prochainement merci Nabino tout botali tindika Nikolo yo na kosala ke toza lazala na manki binisu mingite merci et inshallah